Bon David de semaine à votre avis, merci pour vous avez besoin de télévision nous pour la info la journal il y a peu pour la peu merci na fidélité peu confiance pour continuer à causer na ngo na journal na binoto fongo la journal pour nous cérémonie il y a commémoration il y a jeune coste Selma Kitoko samedi 2 août na ville ya Kinshasa na Bokambemi ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo héritier mapine ya pesibino ba détail. En 2 août 2025, na mémorial ya ville ya Kinshasa, ezalaki cérémonie commémorative ya génocide ya ba Congolais oyo ezalaki perpétré pour la fin économique et bengami génocoste na mukuse. Yango ezalaki organisé samedi 2 août na mémorial ya Kinshasa, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo a présidaki cérémonie yango na maloba na ye asengaki pona koyeba ko voter résolution oyo ezali ko reconnaître ba génocide nyonso na République démocratique du Congo. Wana ezali interpellation chef de l'État asengi na parlement ya République démocratique du Congo bayeba na ko voter yango pambate ba Congolais ebele basila kokufa na conflit to na guerre oyo esalemaki na est ya République démocratique du Congo mingi penza na ba conflit armé mingi penza na invasion ya République démocratique du Congo na ba armée étrangère mingi ya Uganda pe ya Rwanda na tina wana ezalaki libose ba autorité ya ndenge na ndenge oyo bazalaki wana pona ko commémorer journée oyo le 2 août etikali bongo gravé na mémoire ya ba Congolais nyonso loko la date oyo bakokanisaka ebele ya ba Congolais oyo bakufaka na cadre ya génocide oyo chef de l'État na maloba na ye asengi na monde entier bayeba na kobosana te bayeba na kolobela likambo etali génocide oyo esalemaki na République démocratique du Congo. Boina simawana mémorial oyo ezalaki visité epai wapi chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo accompagné na molongani na ye Mama Denise Nyakeru Tshisekedi balekaki pona ko déposer gerbe de fleurs pona ko kanisa ba Congolais nyonso oyo bakufa ezali événement moko symbolique ezali journée moko oyo bato nyonso esengeli désormais eyeba na kozala érigé na mémoire ya ba Congolais nyonso pona ko arroser semence ya conscience pe lisusu conscience moko collective epai ya peuple ya République démocratique du Congo pambate eleki lelo 2 ans tozali bongo ko répondre na triple appel na mémoire appel na dignité pe appel na justice epai wapi chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atalisi volonté ya gouvernement oyo ye azali kokamba bakozonga sima soki mokete pona likambo etali justice eyeba na kosalema par rapport ya oyo nyonso ba Congolais basibisaki kobanda le 2 août 1998 kino bambula ebele eleki ba massacre pe génocide oyo ezali kosalamela peuple ya République démocratique du Congo. La route de la mer. Fin de citation. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Peut-être à un moment, la qualité il y a plus haute autorité morale, il y a union sacrée de la nation des présidents de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Sangisa Bango le samedi 2 août na début à soirée cadre sur la plateforme Oyo. Reportage. Week-end ezalaki très chargé pour le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na qualité na ye ya plus haute autorité morale, ya plateforme politique babengi Union sacrée de la nation, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asangisaki ba cadre samedi 2 août 2025 na soirée mingi ba cadre ya plateforme Oyo. Réunion Oyo ba participaki une trentaine ya ba membres ya présidium Oyo. Ezalaki bongo na siège ya plateforme Union sacrée Oyo ezwami na commune ya Gombe. Selon secrétaire permanent professeur André Mbata Betukumeso atalisi ke ba sujet ya ndenge na ndenge ezalaki abordé na réunion Oyo. Ezalaki pona nécessité pona kati telle cohésion na kati ya Union sacrée de la nation. Appel ya unité nationale et salemaki pe ba différentes victoires diplomatiques oyo ezalaki décroché et pa ya République démocratique du Congo yango pe ezalaki évoqué likambo mosusu ya makasi oyo ezalaki annoncé et pa ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et pa ya ba cadre ya Union sacrée de la nation ezalaki bongo likambo etali remaniement ya gouvernement oyo ezali kosalema kala mingi te chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesi information et pa ya ba cadre
cadre ya Union Sacrée de la Nation pour na kotalisa bango ke kala mingi te gouvernement ya sika ezali kobima oyo taille nango ekozala réduite par rapport ya gouvernement euti koleka pe lisusu ezali gouvernement moko oyo ekofungwama pona koyamba ba congolais misusu baza na opposition pe bactère ya société civile bango bako s'intégrer na kati ya gouvernement pona kokumisa cohésion nationale pe kotombola ba intérêt ya République démocratique du Congo liboso ya agression oyo RDC azali victime na yango natina wana chef de l'état a annoncé pe esengeli ba réforme e bana kosalema na kati ya plateforme babengi Union Sacrée pambate na fin du mois ya août ekozala bongo congrès ya plateforme oyo pona ko définir ba objectif mususu ya sika pe ko battre la cohésion pe boyokani na kati ya plateforme oyo babengi Union Sacrée de la Nation. Nanga soueba qui est président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe akutanaki na Genève na homologue na israélien Amir Ouara bazalaki na tête à tête na marge de la 6e conférence mondiale et président il y a parlement il y a union interparlementaire héritier mapinde ma pas détail. Na suite ya précédente rencontre au Salemaki le 2 mars 2025 na Jérusalem, président ya Assemblée nationale ya République démocratique du Congo honorable Vital Kamerhe a retrouvé qui week-end eleki na Genève homologue na israélien Amir Ouana pour un entretien moko tête à tête en marge de la 6e conférence mondiale et président et parlement et union interparlementaire où ezalaki placé sous le thème coopération parlementaire et multilatéralisme en faveur de la paix, de la justice et de la prospérité pour tous. Na occasion on a deux présidents, il y a chambre, saluaki, avancé enregistré na mise en place il y a groupe d'amitié RDC Israël. Pe de sous ba initiative mususu na matière il y a diplomatie parlementaire pe ya coopération bilatérale na demande il y a homologue na congolais président Knesset atalisaki disponibilité ya kosala office de trait d'union entre l'exécutif et Bamboka nyonso mibale pour favoriser l'émergence ya passerelle ya collaboration na ba secteur ya agriculture, éducation, énergie et industrie extractive. Question ya ba conflit armé na République démocratique du Congo na Moyen-Orient yango pe eretenaki attention ya deux personnalités oyo batelisaki attachement na bango nyonso na nzela ya kimia pe recherche ba solution durable na ba crise nyonso oyo ezali ko affecter ba peuple basulinaki lisusu ba similitude mususu structurelle entre ba conflit nyonso mibale oyo ezali kosenga mobilisation internationale ya makasi pe lecture moko lucide pe concertée pour na ba enjeux sécuritaires régionaux natina ya ba répercussion na oyo eteli stabilité globale. Ba deux parlementaires nyonso mibale ba s'accorder na nécessité ya ko capitaliser ba acquis ya 6e conférence mondiale oyo ya ba président ba parlement en particulier na oyo etali ba défi sécuritaire propre pour na chacun ya ba mboka nyonso natina wana mission parlementaire ya Knesset na Kinshasa yango ezali envisagé. Hermione Bolumbe, député national élu à Moamba Kabola qui va fourniture scolaire on a ma parents il y a Moamba pour na préparer rentrée scolaire na sima ko la campagne a surgi au Felekuna na Kisangani Fabrice Lundomi a pesino pas détail. Azali ko prêcher toujours na perfection selon vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le peuple d'abord partout azali ko tambola na République démocratique du Congo malgré campagne médicale ya chirurgie gratuite oyo a lancé na ville ya Kisangani na province ya Chopo député national Hermione Bolumbe azali ko sala makasi azali ko sala mosala ebele weekend eleki aménagaki base na ye ya Moamba ya ba commune ya Lemba, Matete, Limete, Pekisenso, meilleur élu ya ville ya Kinshasa, a Kabola ki ba fourniture scolaire pour na ko soulager ba parents, ba préparer rentrée scolaire na bango na ndenge ya kitoko. Azali femme d'état parmi les rares oyo bazali ko sala mosala na ndenge ya kitoko pe na détermination selon vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Député national Hermione Bolumbe azali ko vivre désormais entre ville ya Kisangani pe ville ya Kinshasa et Paiwapi na Kisangani a lancé une campagne médicale pe chirurgie gratuite à wana ville ya Kinshasa a communiqué ki na ba électeur na ye na cadre de vacances parlementaires ezali ko obligé dimanche 3 août 2025 oyo bazali ko benga député de la République azwaki journée moko très chargée azalaki na reporté
meilleur élu ya ville ya Kinshasa azalaki liboso ya une centaine ya baélecteurs na ye na quartier Kingabwa na commune ya Limete. Awa Hermione Bolumbe apesaki ba fourniture scolaire composé na ba uniforme, ba paquet ya ba cahier, ba stylo, pe biloko ya ndenge na ndenge pona ko soulager ba lecteurs na ye mingi penza ba parents oyo bazali ko préparer bana na rentrée scolaire. Mariage entre meilleur élu ya ville ya Kinshasa et longona base na ye eza lokola libanga. Bana bazozonga bala rentrée malamu me nzamba pambola kaye misana yeke ne liboso. Nazane sengo na motema pa na mama Bolumbe ayeko pesa biso bakaye na otomona te ba misusu bo voter na élection pe aye akimi bino kana mikomba bale bo mona ete biso lokwa tozo continuer na ti lelo nazane sengo nzambe atika eta bakisele susu. Oui, quelques heures avant quartier Kingabwa oyo bazali kobenga député de la République mwasi ya Bwania mwasi ya Mayele Hermione Bolumbe azalaki na poste ya armée du Sali na commune ya Matete epai wapi apesaki pe lo ya ba fourniture scolaire. Après Matete, député national Hermione Bolumbe azalaki na poste ya Kisenso pona kosala geste moko. Dimanche nange bandaki na ba poste à Matete ndenge boyebi bino nyonso ministre ya finance azosala ba chirurgie na Kisangani donc invité fondation nanga to invité ba fondation musu ba médecins expatriés poto meka ko aider population. Samedi lobi nazalaki na rond-point Ngaba na triangle lelo j'ai fait Matete j'ai fait Kisenso et ngayo na cité na Kingabwa week-end prochain et kozala même chose. Donc docteur Akitaka Solana Batunaye aye ba problème au ezali pour que to préparer session prochaine et aussi na kabola ba fourniture scolaire to sukaka ba fourniture scolaire te bomoni quartier moko bazaka mingi na bilanga to pesi ba pusu to pesi na ba bâche pour ba bomba loso. Samedi 2 août 2025, Eli Amo Amba azalaki na quartier Kemi na commune ya Lemba epai wapi une centaine ya basi pe mibali bazalaki wana pona kozaba fourniture scolaire na bango. Lundi 4 août, le député de la République azwaki avion na ye direction ville ya Kisangani na province ya Chopo epai wapi chirurgie gratuite ezali kokoba. La minité remaniement ya gouvernement et kosalema kasi point de vue ya bato eza bongo partager misusu balingi dialogue et salema pe misusu balingi gouvernement et bima boyo kaba point de vue na ba acteur politique pe ba société civile na micro héritier mapine pe Igor Ntingi. Souhait na biso en tant que société civile ya plateforme Renadep ba CPD o toza ko militer jour et nuit à ce concerne retour ya paix na kati ya mboka na biso. Souhait na biso ezali ete tokende na dialogue. Ndenge mama coordonnatrice nationale na biso madame Zaina Nyombo na ba déclaration nyonso oyo asi tosili kosala na kati ya plateforme tozosenga na tata mokonzi ya mboka Antoine Félix Tshisekedi ke arrive kondima proposition ya basango ndenge ye moko asilaki koyamba bango akoka kofungola nzela wana ete dialogue esalema. Soki dialogue esalemi nde esika tokomona ete ba vérité pe ekolobama entre biso na biso ba congolais tokoyeba kopase na réconciliation oyo ekozala sincère pe tokoluka kotia ba base pour que dialogue mosusu eya te ke tozongela lisusu na point de départ te. Voilà pourquoi soki bomoni même Renadep CPD tondimaki kosadere na kati ya pacte social et de vivre de bien-être et de vivre ensemble. Tout le monde qui était avec dialogue wana et qu'on permettre que unité nationale ou cohésion nationale ezonga entre fils et filles de la République démocratique du Congo. Société civile na kombo ya Renadef ou eza plateforme munene eza bien implantée na niveau national na pays. Oyo bandeko na biso bako nyokwama même na est par rapport ya makambo misusu ndenge eza koleka tolobi bandeko basi bakufi mingi esengeli na biso bana Congo moko na moko tovanda tosolola. Ngai nazali contre dialogue. Donc na dialogue pour nani? Et nous allons dialoguer avec qui? Dernièrement, dans la réunion Union sacrée, le chef de l'État l'a bien souligné, qu'il y aura, n'est-ce pas, un gouvernement de large ouverture, qui va impliquer, n'est-ce pas, des acteurs politiques de l'opposition,
de la société civile et de la majorité présidentielle. Maintenant, nous allons chercher le dialogue. Pourquoi? Combien de fois tu as un dialogue dans Mboka Oyo? C'est ça la question. Est-ce que le dialogue est dans Mboka Oyo et apportant ni na peuple congolais? Quel est l'intérêt de la population dans le dialogue Oyo? Moi, en tout cas, je suis contre le dialogue. Les chefs de l'État, il y a un gouvernement soumis à deux qui va sortir bientôt là. Quelques acteurs politiques, il y a opposition. Quelques acteurs politiques, il y a société civile. Il y a union sacrée. Le gouvernement va gérer Mboka. Dialogue, en tout cas, moi, je ne suis pas partie prenante pour cette initiative de dialogue. Oui, le dialogue est un Congolais. Tout le monde a en 2001, en 2003, n'est-ce pas? En 2018, d'ailleurs, il y a eu le dialogue est un Congolais. Mais le dialogue est important, le peuple congolais ni. Et le Congolais, si on a un dialogue, parce qu'on parle de dialogue lorsqu'il y a crise politique. Est-ce que tu as la crise dans Mboko? Non. Pour le dialogue, monsieur les journalistes, et qu'on sait qu'on a bateau, c'est-à-dire que dans ces pays, ceux qui ils se sentent inquiétés, à l'ingé régime, bon, il se dit, bon, ça va, qui passe que nous allons procéder par le dialogue à contre le gouvernement avec ses propositions. Et ces gens-là vont commencer à rouler ici, dans la carrosse, tout le monde va d'excellence. Bon, on n'aura pas question de dialogue. Jeunesse ya province ya Mongala o babengi bango Isongombe nanzela ya coordonnateur na bango Blaise Anzwa ba sangana ki weekend eleki na siège na bango kuna na avenue Lwebo numéro 4 na commune ya Bumbu pona ko solola o état du développement ya province na bango sur place témoin ya événement Nadine Asonamoya. Association sans but lucratif Isongombe Bango Balobi Makofi Mandomba Maditi, c'est-à-dire Makofi ya Ofele Ezate et la Kisi Bolingo Lisanga pe boyokani pona développement ya province na bango ya Mongala Maloba oyo eloba makina bokutani na bango ya monene oyo esangisaki bango weekend eleki na siège na bango kuna na avenue Lwebo numéro 4 na commune ya Bumbu et payuapi babandaki nyoso na losambo pona kosenga nzambe atelemisa lisanga na bango Isongombe après ezalaki présentation pona koyeba na lisusu makasi na sima ye moko Blaise Anjwa oyo azali coordonnateur ya lisanga Isongombe azwaki maloba pona kolobela tina ya bokutani na bango oyo esengeli boyebake bango bilenge ya bangombe soki batelemi nde mboka mobimba etelemi na tina wana nde esengeli bangombe nyoso basangana pe batelema lokola moto moko pona développement ya province na bango oyo tango molai ezali kozonga sima message ya coordonnateur Blaise Anzwa ezalaki capté 565 bangombe nyoso balobi na lisanga nde bakolonga coordonnateur Blaise Anzwa alimboli boye na micro ya Info Lingala oyo eza iso bangombe donc ezali ba jeune ngombe ekutani toza bato ya province ya Mongala tosangani bangombe ebele awa yango tobenganaki lelo c'est juste biso ba jeune totelema mpona intérêt ya mboka na biso yango tozopesa lisumbela na bandeko nyonso iso ngombe se etelemi ba jeune esi batelemi c'est-à-dire jeune nyonso tu azali ngombe oaza na kati ya RDC surtout na ville na biso ya Kinshasa atelema aya ko rejoindre biso toza na place oyo tokomi kosambana oyo eza prise de contact yango tobengisi bandeko nyonso tu akozala na posa ya kokutana na biso baya juste na Lwebo so oyo alingi atteindre biso akozwa biso facilement de soko bengi na 090 31 48 836 wana okokuta biso nyonso tu iso ngombe tozali wana Isongombe ezali wana pona bangombe nyonso oyo bazali na souci ya développement ya contrat na bango mokakoswa na lisanga Isongombe bozonga simate mokakoswa na lisanga Isongombe bozonga simate bodi bomu mbi na dibopele. Il y a déjà une église mission évangélique qui consécration. Il y a quelques serviteurs comme le dimanche 3 août na siège église na bango ezami penza na commune ya Makala. Fabrice Lundomi Igor Tingi bazaki na compte Info Lingala. Et Yindeki Mabe, dimanche 3 août 2025 na église Babengi mission évangélique la bonne sémence. Oyo et Kambamaka et Paya révérend pasteur Jackson Senga.
et pas wapi tomonaki ordination il y a quelques serviteurs de Dieu. Ambiance ezalaki vraiment au rendez-vous louange et adoration ndenge kaka bino moko bozali komona bana nzambe bautaki bisika na bisika pona ko assister na cérémonie oyo boye bandeko bayebani pe bato ya ndenge na ndenge bayaki pona ko assister na milulu oyo komona bana nzambe bamipesi lokola mbeka pona kosalela nzambe boye prédication esimbamaki epai ya révérend pasteur Gaston Lundu oyo atiaki na mokanda ya acte des apôtres pona kotalisa ndenge nini appel ya Paul epai ya nzambe esalemaki nyonso elekaki vraiment kitoko mama na likambo ezalaki ordination tomonaki ba diacre mibale lokola diaconesse Mami Misenga pe premier diacre Salim Lengi du Fioti tomonaki pe ba ancien lokola ancienne Adi Aouka ancienne Nicole Silou Gradi pe ancienne Renate Lusakweno bango bandimi kosalela nzambe lokola ba ancien pe ba diacre ba reconnaîtra ki pe ministère pastoral ya pasteur Merdi Mukulanga Sinja bongo mama na likambo ezalaki pe tomonaki ordination ya basali na nzambe lokola apôtre Ben Jacques Ntonene pe lisusu docteur Bob Masiya Kikazola oyo azali désormais ordonné lokola docteur Pambate na ministère na ye ba reconnaître yango lokola docteur apalolaka sango malamu na ndenge ya kosakana te moment oyo ezalaki moment moko ya émotion tango basali na nzambe ba entouraki bango po na coordonner bango pe kotika bango directement na maboko na nzambe enfin que baiba na ko remplir mission na bango bosimba ke ba famille baninga bandeko pe bayebani bayaki ebele tomonaki pe docteur Bob Masiya Kikazola oyo na nzela ya famille bandeko pe baninga na ye bapesaki bakado ya ndenge na ndenge kaka bozali komona ezali pona kotombela ye mokakoswa akende se liboso na ministère oyo epesameli ye nga moko papa na ye naza pasteur église Kimaniste sepeli mingi pamba te nalingi nzambe na ngai asalela mwana na ngai asalela nzambe elingi na ngai mpe libota mobimba bolanda nzela wana désormais ba reconnaître ministère na ye lokola docteur Bob Masiya Kikazola mosala kitoko nzambe apambola yo kaka makambo etali inscription baki ba inscription peza kosalema kitoko na complexe scolaire mama pemba 1 peu 2 kuna na commune ya Kisenso école ya fondation de Rombongo héritier mapinde miladi landu ba détail ozali moboti ya mwana kasi yende beki na yo ya lobi ondimi kitoko po ezala boye yoka bien po na éducation ya kitoko pe ya qualité koluka mosika te ezali kaka pene na yo fondation Nero Mbungu yango nde ezali ko répondre na souci ya ba parents ndeko po na année scolaire 2025-2026 oyo ezali ko fongola ba porte na mois de septembre yoka po na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation Nero Mbungu ekomi mibale ya liboso ezwami na avenue Bantandu numéro 44 quartier Bikanga na commune ya Kisenso ya mibale yoka ya sika ye nyonso kaka pona bana batanga kitoko yoka bien yango pe ezali ko fongola ba porte na yango déjà na rentrée scolaire ya mois de septembre yango ezwami wapi avenue Mwanga numéro 11 na quartier de la paix toujours na commune ya Kisenso pona inscription ya année scolaire 2025-2026 bokende na Lombango pona kokomisa bana na bino kobanda lundi kino mokolo ya samedi ba bureau ezali déjà kofungwama ba section to ba option oyo ezali organisé toza na maternelle de 3 à 5 ans toza na primaire pe enseignement de base toza pe na latin philo sciences pédagogie générale commerciale et gestion coupe couture mécanique générale électricité construction pe électronique pona oyo etali ba pratique ba atelier pe ba laboratoire et kuba pe ya qualité supérieure toza na atelier ya mécanique électricité construction commerciale et informatique coupe couture pe électronique nyonso wana côté pratique
vanda kimia ba école ebele ba yaka awadi cadeau signé fondation Nerombungu bongo pona oyo eteli ba salle de classe bo banga te ba condition ezali vraiment ya kitoko ba salle ya minene ba salle bien aérée ba condition hygiénique et kuba ba banc kitoko pe ba enseignant vraiment ya qualité ba lauréat ba bimaka awa complexe scolaire Mama Pemba ya fondation Nerombungu poto na RDC poto na Kinshasa pe poto na commune ya Kisenso esika enseignement ya qualité ezali kopesama ezalaka mosika te bana kin pe ya RDC cadeau kitoko yango yo pona bana na bino merci honorable Nerombungu mwabanga moyo pona cadeau kitoko opesi na bilenge oyo ezali vraiment bateau ya ITB Kokolo bosambarke ebele polobi ba notable ya RDC bakobima awa okanisi esili ten mbula oyo honorable Nerombungu mwabanga moyo na susi azalaka na yango pona bilenge ateli bino pe item Mama Pemba yango pe ezali kofongola ba porte na yango kaka na mois ya septembre tozana ba option kuna lokola science infirmière pe sage femme yango pe ezwami na avenue Bantandu numéro 44 na quartier Bikanga toujours na commune ya Kisenso yaboye omona wapi tomona te kaka na banga moyo epai ya fondation Nerombungu epai wapi elengi eye pona bana batanga kitoko pe enseignement ya qualité ko banga monene ya babatima te ko banga kitoko na yango te pe enseignement ya qualité ko banga te kasi Minerval ezali à la portée ya moto nyonso po fondation Nerombungu aza na souci bana ya RDC batanga kitoko boya ebele boko sepela boza déjà akosepela honorable Néron homme social desolaka na moto tout bien collège prof Aouka nangamu na bango pe baza kosala ba inscription pour la année scolaire 2025-2026 bolekana na ba extension na bango nyonso eza bongo na bumbu pe na makala héritier mapinemba détail sungi ya ba parents aye lisusu ndenge kaka amesana makambo ya sika yangoyo ebandi pona année scolaire 2025-2026 pona collège prof Aouka elongona yemoko le promoteur John Aouka Moma les grands baoba oyo alingaka bana bino batanga kitoko aye lisusu na ba surprise ebele j'ai bien dit ba surprise ebele bosimba na cycle maternel de 3 à 5 ans aye na makambo ebele kasi misolo eza na yango muke toza pe na primaire na collège prof Aouka kobanda na première année tu na 6e année à part wana tozali pe na éducation de base de 7e à 8e yaboye etikala kozala te kaka na collège prof Aouka ba parents bayoki balobi collège prof Aouka nde mosungi na bango na collège prof Aouka enseignement eza vraiment ya qualité malgré Minerval eza nango ya muke prix ya nyampoul pe ya gratana kasi enseignement ekuba papa mama yoka kitoko kobanga kitoko ya bâtiment oyo ekuba te nyonso to Minerval ezali à la portée na bino nyonso kasi mwana akoki kotanga na ndenge ya kitoko b'inscription eza nango ya ofele esi ebandaki déjà ezali kosalema chaque jour de 8h à 16h okotuna ngai collège prof Aouka ezwami wapi yoka bien kanga adresse oyo collège prof Aouka ezwami na commune ya Bumbu mingi penza na avenue Luyeye numéro 9A na route Elengesa pene ya Wenze ya likolo ya Makala mosusu pe ezwami na avenue Nkolo numéro 36 pene ya le destin topé na direction ya souci enseignement ezali vraiment ya qualité pour ba enseignant bazali très qualifié John Aouka Moma les grands baoba azali kosangisa expérience elongo na jeunesse kuna pe ba classe ezali bien aéré ba salle de classe ba condition kaka ndenge UNESCO azali kosepela kuna vraiment ba condition ya kitoko kasi Minerval ya muke ndenge yemoko promoteur John Aouka Moma les grands baoba alobi sengi kaka na baboti bo ya na 40,000 bona primaire 45,000 bona maternelle pe 48,000 bona 7 na 8e wana ezali ba compte oyo tolingi kozala ngo posa na ebandeli ya année scolaire
il est 30 septembre, peut mettre le biseau, tout faire fonctionner l'école. Bosimba pe boyeba ke wana ezali a compte kasi ba monta misusu etikali ba parents bo bangate e kozala discuter na mois d'octobre mingi penza na début na yango entre comité de gestion ya collège prof Auka et longo na ba parents e kozala na yango eloko moke kaka ndenge amesana. Na collège prof Auka ba élève basalaka ba visite guidée bisika ebele po na kofongola ba mémoire na bango. Papa, mama, na misolo muke mwana atangi kitoko pe asilisi na mystique ya fourmi po azala utile na société. Bosimba ke ba notable ya lobby ya RDC bakobima awa, ba lauréat babimaka awa. Collège prof Auka yende mosungi ya bana. Collège prof Auka yende champion. Poto walora pour la balle la minute protiva peu pour mukolo ko milango puis sa santé kitoko peu vitamine. Protiva encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka nini? Aliaka Protiva. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protiva poto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protiva. Protiva, protéines, vitamines, énergie. Azama yele na classe, abela kabela kate, alimbaka kate. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protiva, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko, ninyo esaka. Ba ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama detsa mwana. Sukana mbimbi. Protiva pour bébé pro. Vous allez qui est belle pour na kola na folinga la journal peu pour la professeur qui vous s'appelle qui na merci na Francis Kanza Lokoka za ki bongo na sima ya caméra concours rédactionnel ya Nadine Asona Moya la Mijoma Bassi héritier mapindemi ya superviseur qui journal au montage et sima qui pa ya Christian Kengeben pe Fabrice Lundomi ngala bilo de rendez-vous Nicolas Alikoya au revoir.